Soninga leleki emane balobi lengo mama na bibe moindo atana pati ego atako ndima pati nete ego oyo pati ego matondo bandeko balandi ya émission bayindo kolamuka mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso webi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission bayindo kolamuka ekoyaka o mabota mabito na tina seyo ko kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamwa ntango moindo azekotambola na kozanga conscience yango moindo alei na fulu yango moindo alati na basuvetoma ya tombola na mokuse moindo mobola ya mbonzoka nde ye moto afandi na mabele yetonda nkita talantina nesongi ya nzila mfu mokusu kia muzana mpanda na ngola baye ibongo kokoba misala ya 1921 mpo nini te bangunza kati na religion africaine futuka fumuki mbangu baye lisusu bongo kozongisa moindo na esika abungela talantina manaka mabiso makobenge makabongo baindo bolamuka tokoliki atolobaka biso liboso na bino ezebe na tina kolamusa conscience ya bato baze konyokwama baindo baze konyokwama batalisi baindo paradis moko imaginaire tango bato baze kokufa nzala balobi prier sans cesse tango bato baze kolala libanda balobi prier sans cesse heureux aux pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Balobi, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Toloba passeport, il y a le royaume des cieux, il y a paradis, il y a la pauvreté, point d'interrogation. Mais biso to yebi, soko nzala e kangi bato, izena lo sambo te kosili sa nzala. Yango bankoko balonaka. Yango bakoko babokolaka balongoli biso kibomoto bato balingi kosala te me balingi lifuta yango bato bakoma kovivre na ko banti valeur koma ba valeur moto aloni pelouse ye wana ze cultiver ye wana ze développer ye wana alakisi expression ya bourgeoisie moto asali bilanga ye wana mobola ye wana moto inutile ye wana aze moins de valeur lelo manaka lelo nazenga moko te na ndako ya mosala nazena mobiangemi moko o boko découvrir na bango to kobeta masolo ya bomo ya bato ya libumu ya bato ya bolamu ya bato nini etindi bango na mokilima na nini esali ete bango baya na ndako oyo ya mosala nengwa dondo mbote boni bino sante mbote mopandisango biso santiza penda kimia na kati tumba wane aka cri de guerre bandeko balandi balingi na ino bayeba nani wana mobiangemi na biso ya mokolo malelo batono mingi ndenge mopandisango na pesa biso maloba biso to benga mbongo na kombo ya nengwa dondo kiambu mama ya bantelele na momo pise ko se présenter mama ya bantelele nde banani bantelele bazali kutozala penza molaite bantelele baza bafourmi babengaka na français batermite bafourmi wana bantelele batongaka ndako na bango oyo babengaka batermitière bato yango entre bango na boyokani mpe na bolingo oyo bazalaka nango te batongaka biso ndako wana tobengaka termitière bakotaka na kati ya mosala ntango batongaka ndako na bango wana bazalaka na objectif pe moko baresir yango biso tobengami bantelele ntango mpe basalaka mosala ya kotonga termitière wana babitalaka te oyo ntelele ya mwasi ntelele ya mobali azalaka te objectif eza kaka moko ya kosilisa termitière na bango yango mpe biso na bantelele tolobaka mwasi a te mobali mpe azali te tokota te na kati ya mosala yango wana biso bantelele
tselele atongaka termitiere na ye mwasi te mobali te bino termitiere na bino nini bantselele bino boze kotonga nini po kuna termitiere ntongo bolobi bato nyonso bayebi sika bino bantselele ntango bose compare na ntselele wana bino objectif eze nini pourquoi bozwi kaka référence ya bantselele wana batondo ndeko mopanzi yango na opesa biso maloba tozwi ndakisa ya tselele wana pamba te na mboka na biso to na mokili na biso bayindo maso eza kotambola lolenge esemeli bato balingi kolona te bato balingi kobokola te po totelaka kaka ya bapaya totelaka kaka eutaka esika bo eyaka me tselele wana azalaka naye na posa espèce ya fourmi mosusu te po atonga termitiere na ye kaka ndeko na ye nzelele elakisi ke na force na biso moko nde tokosalama ye oyo toza nango bosinga na force na biso nde tokosalama ye oyo ya motuya mpe ya makasi ekosala ke mboka na biso to biso bayindo tokende bongo liboso biso toza bongo na domaine plus ya kobokola mpe ya kolona yango wana mingi biso banzelele mosala na biso me tosimbaka mpe badomaine nyonso oyo eza ya mosala maboko ndakisa ozwi baministeri bandeko na biso oyo basalaka bongo bo basapatu bandeko na biso batungelaka biso bamolato donc na bref tokoloba bandeko nyonso basalaka mosala ya maboko biso mpe banzelele tosutenaka makambo wana yango mpe eza parmi baideologie na biso to baméthodologie na biso na kati ya lisanga banzelele ntango bolobi misala ye boze kosala etindi ngai natuna na ino bino soko bosangisi bilenge boze koresu ndenge nini komoralize bango kopesa bango idéologie po lelo na mokili na biso awa bamema bato na cercle moko to na triangle moko nga nalobaka bizaleli misato manger baiser boire bilenge balingi balukaka mbongo mwa makasi mais soko si bajoi mbongo bakei koluka milangwa soko si balangwi bakei koluka mwa bakoli koso bakei bondumba mais ntango bino bosangisi bantselele boze komoralize bango ndenge nini boze koloba na bango mpo bakoma bongo bantselelo bamitongelaka batermitiere na bango moko matono mingi panzisango na opesa biso maloba ndeka po toloba liboso moto asala likambo ekende malonga esengeli motu na ye esala yango biso tobandaka yambo na koteya bantselele na biso batikana na mokili oyo biso tozali na sens nini mokili oyo tozali bilenge baza base plus na milangwa mokili oyo tozali babilenge baza plus attaché na makambo oyo eza elongo baneti distraction inutile yango ozomona ke na bilenge na biso oyo na kati ya mboka par exemple soki azwi mbongo ebele ana ye na likanisa kosala te okenoka na milangwa okenoka na mamungu ezangi nango ntina ntango ekosila akomi kovanda akomi kokanisa mokoki nazwaki asali nango nini yango biso na bantselele tozwaka liboso moralité ebandaka nanu na moto mpo akota na kati ya mosala mpo ayeba nini aza kosala mpe objectif na ye ezala nini na oyo azali kosala alinga mosala yango asepela na yango mpo asala yango mpe malamu yango biso na bantselele tobandaka liboso na koteya kokotisa moto kolinga mosala oyo toza kosala mpo biso tolobaka tselele eza kaka lisanga na biso te tselele eza moto nyonso oyo amikotisi na kati ya mosala moto nyonso aza kosala mosala na ye na objectif ke ezala réussi aza koyokela mosala na ye soni te aza toujours basé ayeba nini akoki kosala mpo lobi mosala aza kosala emata lisusu yango wana kinselele soki mpe bajeune na biso ya mboka to bakondi na biso ya mboka bakoti na esprit nselele na mwa ntongo omonake mboka na biso eko énergie topesa bino ndakisa moko na makambo etali bongo kolona soki tobi kolona eza kaka fufu eza kaka masango te kolona eza na lolenge ebele mpe eza kolanda vie na biso ya chaque pas ndakisa mama oyo aza na mokumba eza na bilei oyo eza approprié akoki koliaka ti akoma mokolo kaka kokende bongo kobota ezala aza na bana mapasa ezala mwana baza na lolenge ya malamu te na libumu ezala mwana aza monene na libumu eza na biloko akoki kolia mpe abotisa complication sa bambeli ezali ntango mwana abotami eza na milona oyo mwana akoki mpe alia ndakisa basoya na mboka na biso mabele na biso ya afrique eza mabele moko très riche mpe kobotisa babiloko wana na lolenge moko elongo mali me tokomona mingi plus bamama bazokesombela bana
bapotopoto to babiloko moko esengeli te ozomona mwana aza na santé mais ya chiffon mpona nini maya eza kolia eza esengeli te ntango tokomi bongo na kopusana topesa susu ndakisa mosusu oyo etali kaka makambo oyo tozolobela awa soki balobi ke lelo ndakisa babiloko oyo toliaka wana ezaka importe ekota awa te mais na media tokovanda kimia te kozalaka bakonza mboka botela biso likambo oyo nzala ekoti mais mpona nini biso moko tozosala yango te tete kozala problème ya pandémie ya covid-19 awa tomonaki motu nyonso akomaki sportif mpo soki okie wenze ozongi na eloko ya kolia te mais yo moko ozala leste pourquoi biloko ya kolia ekomaki ya kowelela mpona nini tozwaki te ya kolona te tozwaki te ya kobokola te tozwaki te ya kopeshe te mais tomonaki mpe te ke après likambo oyo bato badéveloppe basecteur wana secteur agricole secteur ya pêche mpe élevage elekaki nango kaka bongo mais fallait interpeller biso na sens ke mpo mbala ya nsima eza eloko tosouetaki te mais oyaki presque ekoki mpe koya po me tosouete te exemple ndakisa topesi tomilengeli na nini tomilengeli na eloko pourquoi toza toujours na kati ya distraction toujours na bafutilité toujours na makambo oyo ezangi ntina tozo néglige secteur wana makasi or eza basecteur clé soki mpe na bapa bachinois kuna omona bango na barestaurant baliaka biloko na bango ezouta bamboka na bango ezoya mpo wani baza kosala baza kodéveloppe basecteur wana mpo bayebi ke na kwe nyonso baoyo baza bachinois bakozala toujours na posa ya kolia biloko oyo ya mboka na mais biso na afrique awa biso na congo awa toza kotalela mpenza ya basecteur wana te yango biso banzeleli tosepela na biso na secteur wana oyo yango nde ekosala ke mboka na biso émerge dans peu de temps on préparait 2023 te députation pour tout monde a mingi to yoki pe mingi moto so enga koma député mona akomi moninga ya ba mama maraîchère akomi ko kenda bisika ya bilanga mama mona pesi soko arrosoir opesa soko moi Congo mais lobi soko ajoi bokonzi ata na veranda na mwasi ya oakotekaka matembele akokia nyata te bakosukisa ye à 13-15 mètres ya veranda po akomi sali te discours ya banzelele eze vraiment discours ya conscience pire to eze kaka discours moko lobi ozali kovise 2023 candidat député quelque part olingi okotela bato na basystème détourné te bato mingi badisoma mpeza so maloba biso toza na biso na eteni ya politique te toza wana kaka mpona kolamusa conscience ya bakonzi ya mboka na makambo oyo eza lokola ya kolona mpe kobokola soki okie na bamboka misusu okomona ke bato wana baliaka kaka biloko bongo bazolona baloposo mosusu na biso le contraire toliaka nyonso biso oza vraimen na secteur politique te eza kaka tozolamusa nde makanisi ya bato batiaka na basecteur wana po eza parmi basecteur clé ya mboka eza basecteur clé ya mokili moto nyonso alukaka kolia malamu eza kolia biloko eza naturel kolia malamu eza biloko ozolia avec confiance ke eza eloko nga moko na loni eloko nga moko na bokoli mbiso nga moko na péché ndakisa topesaki bino soki kaka bavivre frais ya te totie kaka minimum na une semaine mais na télévision actualité mosu ekozala te bakonza mboka ndenge nini biloko wana ezoya te mais tosoki bato tokolobela biloko wana te po eza makambo ya soni toza na bafleuve toza na baocéan mais pourquoi tokende kobelela bakonzi ya mboka batela biso likambo biloko wana ezoya te ndenge nini qu'est-ce qui prouve que biloko yango balobaka mpe eza yango eza réellement yango moi je ne crois pas yango wana biso banzelele toza kointerpele bato batia vraiment ka makasi na basecteur wana eza pena basecteur oyo bakonzi ya mboka il faut babimisela yango bambongo batiela yango makanisi ya makasi po secteur wana nde kosalaki mboka na biso émerge yo bazobenga social c'est quoi koliela komela tokomela oyo eza naturel toza mabele na biso ebele oyo baetanzi ebele ezali oyo eza non exploité tokolonaka banana na biso naturellement tokolona babiloko na biso tosala mpe baji na biso eza naturel po tozomela baji wana te tozomela nde baproduit chimique tozomela baproduit chimique mais faut tolia biloko toza na confiance biso moko toloni elakisi tosani tokota na secteur wana tomatisa yango po mwana teke biloko yango kolia ezolanda biso à chaque fois mais babiloko bazomelisa oyo bamiliki soki banini qu'est-ce qui prouve que eza bamiliki pourquoi pas tout ça la miliki ya soya pourquoi pas tout ça to bokola bangombe na biso ebele to bimisa ba maziwa na biso o to na confiance na yango que tout melaka biloko to liaka biloko o to yebi te soki eza yango pe yango te c'est ça l'idée de biso banteli ça n'a rien à voir avec la politique matondo bateko balandi to kokusanaka malembe ngai personnellement esalaka ngai pasi soko
Belgique nde fatine de la biso 80% ya volaille et ya kawa. Belgique oya kokota pe 80 fois na République démocratique ya Congo. Na ebite soko to bito pesa Belgique monene nango na ebite soko to ko juango soko pe mbanza ngungu na yebite soko to ko juango me bango nde batinde la kabiso biloko yonso yo presque ya chambre fois to liaka. Japon azé soko na 3/4 ya mai 1/4 ya mabele seulement alona kana ba pakebo mais Japon atinde la kabiso loso. Vietnam atinde la kabiso loso. Mais tozé na mabele to ebi kolona te. Ndenge to bakine bandeli balakisi biso mokili moko imaginaire mais curieusement na mokili yangoyo ya paradis balaka biso kuna to kokuta ka tomate mbuma malgré ba izé monene ko akokoti to kokuta ngo c'est pas si to kokuta tomate mbuma ngo monene kuna na paradis to kokuta banana ya paradis tala monena mais to kolona pe tomate mbuma to ala mayele mama ya bantelele secteur bosimbi milona yangona mboko salaka milona ya Congo po to ebi milona ya Congo c'est-à-dire que ndaka musika teze mosala ya pasi mais oyo kolongola nzala te oyo bino boze kolobela o financement boze kozwa wapi boze bobandeli na ino wapi na Congo kaka to loba na ino organisation na bino ezendengeni botondo mingi mpadisa mapesa biso maloba surtout bandi batile ko banda 2015 depuis 2015 style le batile toujours ça 6 ans déjà ozolona to banda ki ne bande linga bolubi Congo ko étudier mabele oyeba mabele oyo milioni ko sala pona ebota malamu to so sala ba propre fond na biso mais pekisa mitele bande ko ba sepeli ko kota na kati ya idéologie na biso ba ya to boya te toko yamba bango toko solona bango esengi to solona bango est-ce que rapana biso batile te ezala penande mosala oyo baindo nyonso basala ke to consommer ki boindo na biso to consommer biloko oyo tozolona biso moko to consommer biloko oyo tozosala na ba propre volonté na biso et donc biloko esalami kuna toyebi te na makanisi nini bayako impose biso ngo tolia po toza obligé ya kolia po biso moko tosalaka yango te yango wana biso banteleli. Mais nayebi que Thibaut pour emprunter chemin oyo bino moko en soi boyebaki que c'est pas facile. Soko lelo ndeko ya kotala ndeko ndombele akuti tata na ngai aolo na matembela bime. Ndeni ndeko ndombele akotika ti lelo tata na ye abalolaka mabela lo na matembela. Mais soko ayaki akuti tata na ngai azeko kokata paspalume azeko dresser moi bambe oyo tokomonaka abime tata ndeko ndombela laksika za très cultivé afifana mindele tala bo peto azeko zwa na fleur cela explique mental ya bato sike ze aliéné bato bazé ya kokangama bato oyo bazwe alors anti valeur et comme valeur c'est-à-dire moto yoso akendaka na mokili ya bilanga azé mobola azé na moins de valeur to baki yango ne bandeli ya masolo na biso même na ba dirigeant na biso et ce secteur batiaka kate pona bango moko mbongo na bango batonga bandako ba niveau ebele pona bango mbongo na bango kozwa bagoli koso mokili yonso mboka yonso pona bango mbongo na bango mituka kolata bayemba bango mais tango bo se lancer na nzila wana bo se préparer na ino ndengeni po ezelo kwa boze peto bino boze ya kosokola bolati molato kitoko me bokoti na depo ya makasi po se préparer ndenge atome mingi opanisa ngona pesa biso maloba epa biso bantielele tolobaka tielele ngambi kinyonya tielele ngambi kinyonya ata na mabanga tokopasola nzela tokotimola puku na maboko elakisi nini toza prête ya kotia vie na biso en jeu mpona bolamu ya bato secteur oyo biso tozosimba na minute oyo eza secteur clé mais eza eloko batiaka na bango kaka te parce que bazali na mposa ya kolia mbongo eza lelo mposa ya kolia mbongo oyo bayoki na bango yango mpasi te mais kasi biso banselele tolobi tokolemba te
tokoloba ti bakoyoka biso tokoloba ti bakocomprendre biso le temps bacomprendre biso bakoyeba ntina ya mayo tozoloba bayebi mpeke mayo tozoloba eza makambo ya ntina mais lokola na mentalité na bango bakotisi bango déjà kuta esika na babaza bauti kotanga bango donc bakotisi bango puisque mbongo eza facile mais na biso mpe na secteur na biso mbongo eza facile po toza na milona ya 3 mois toza na milona ya 6 mois toza na milona ya 1 année eza kobomba mbongo pendant 3 mois donc ozwa moni mabele oyo mopangisa mabele eza na mbongo mabele oyo eza na mbongo makasi mabele oyo ozomona biso tozonéglige tozoteka nayebi te ya moko esalaka biso mpasi omona o esika mpe batekeli soki bachinois esika mpe batekeli eza tozokaba bavaleur na biso po bayebi ke soki tokómi na ntanke tososoli ke mabele oyo esika eza soki tobi tosalela yango likambo boye oza bolamu mpo na mboka bango deja baleli biso livance bayeba kosomba sans bayeba ke bateki eloko moko ya motuya mpo na mboka yango wana biso banzela toza kointerpele bakonzi ya mboka basecteur oyo eza basecteur esengi bino bosimba yango basecteur oyo esengi basecteur bosoutenir yango mpo yango eza parmi basecteur clé ya mboka na biso oyo babengaka bongo social balobaka libumu eza na nzala yokaka nango te tokolata na biso bakrava tokolata malamu mais soki libumu eza nango ekunda na eloko te en tout cas kimi ezalaka te yango so tiri bitokoloba ti bakoyoka biso ti bakocomprendre makanisi na biso mpe toza na elikeke mai toza koloba tokomona mbuma nango mpe bakosalela matondo eliki ali mai eza ekolobama ekolandama mpe bakosalela yango mais mama ya banzelele nalingi na ye nona tuna nini esi boloni na bao ya 3 mois nini esi boloni na bao ya 1 année mpe boza kovize nini na mikolo bize koya matondo mingi opandisa yango na opesa biso maloba so tolonaka deja tolonaka bamasango tolonaka mafufu tolonaka biloko ebele basoya oyokana biloko vraimen eza ebele toza kolona bongo toza na mabele mpe tosalaka mosala na plateau de bateke toza na mboka mongata na congo central mpe toza na mabele tozosala na bapropre moyen na biso tozosala wana ezokende mpenza malamu makasi yango tobi te mosala oyo eza kaka mpona banzelele te po congolais nyonso aza nzelele africain nyonso aza nzelele moyindo nyonso esika azali aza nzelele tokota na kati ya idéologie oyo ya kolona kobokola tokomona ke maso mpe na biso bayindo ekokoma malamu bato wana eza lokola esika mo bazwela biso bayebi ke sa biso bango baolia te sa biso bango baomela te yango basali batrika babiloko na bango nyonso baimposa biso kosalela yango monaka balingaka te bakonzi na biso ya mboka batalaka basecteur oyo biso tozolobila soki atali bilanga kobokola mpona nini bango baza na posa toujours bakokotela biso babiloko na bango yango bakomema toujours bakonzi na mboka na biso na makambo oyo ezobalana te na oyo biso tozoloba mpona nini ya bango ya mabe esala nini ekotaka yango biso banzela tolobi tozoyi mpe kointerpele na bakonzi ya mboka tolia malamu tolia naturel tolia oyo somo toza kolona mpe kobokola yango ekosalaki banzoto na biso mpe mboka na biso toza na confiance atako babike o embargo biloko ekoya te toza ntina te mpo biloko na biso moko ya kolia ezali na soki bika pesa so embargo na bakonzi bakofukama po bayebike soki biloko ekotisa te population ekolia te bapopulation bakotomboka yango so banzela tolobi ete bakonzi ya mboka botela idéologie biso banzela tolobi bino eza oyo ekosunga mpona biso bapeuple tozala bongo malamu yango wana parce que si bo tui ata ntango ya kosala mwa badommage ministère ya agriculture eyalaka or tolobaka ntango bakeli ministère c'est-à-dire eze mosala oyo l'état nde akosala yango makasi koleka baprivé soko tolobi secteur ya transport lokwa tozali na ministère mobimba ya transport ye nde akosala mosala wana koleka bato tu koleka toloba ndenge nini baprivé est-ce que si bozwi ntango ya kokenda kolimbolela ministère de titel ndenge bakolobaka na bayilo poto posa na bino
kokenda na ino conscientiser bango bato basimbi secteur wana po biso yonso na bandeko balambi toyebi keze secteur moko très négligé parce que depuis bino banzelele bobandi bolobi depuis 2015 lelo pratiquement 6 ans parce que si bosali ba démarche bokenda ko conscientiser bango to bobandi na ino netando si mabde bokomona ba batondo mondeko kupanza ngona pesa biso maloba to bandele bongona media po so yeba ngoko kokona makambo yo kanga na pamba boye to éviter po déjà bakoti bango makanisi ya ko sala mbongo eza facile yango tele bongona nzela eta to tebiki bakolanda biso pe balanda biso bamona souci na biso oyo toza nango mpona peuple congolais mpona baindo nyonso otala idéologie oyo biso banzelele toyeli bino po bamasaka so omoni kokoko boye aye kosenga te o aye kosala boye bayebi kutu te likanisi no ye nango bakoya bomba na moko te yango toyeli bango na partir ya média po bamona deja likanisi na biso eza nini mpe nini ekobota nsima ya kosalela makanisi oyo yango wana tobandeli bango na eteni ya media matondo bandeko balandi oyo tolobaki soko biso totelemi liboso na bino yaka mpe na ntina kozongisa conscience ya bato lelo ministère ya élevage soko pêche élevage azali na bateau de pêche te ntango mosusu tomonaka bakei soko na kinkole kosakanela bandeko na biso bapêcheur bakei kokabela bango basinga basala bafile n'importe quoi ntango Mao Tse-tung asali révolution culturelle na Chine basecteur yonso ezali lokwa basecteur négligé yango basecteur bakenda kobandela lelo Chine azali kodevisa États-Unis misolo Chine est la première puissance économique. Bakendaka wapi na bilanga, bakendaka wapi na koboko. Yango bomonaki tango bazeko tonga stade de martyr, mabele na biso ezeko kota na ba conteneur ezeko kendashi. Biso bakolo mabele. Biso bakolo mabele. Tenzambe akosala. Moto akangami na église lundi te lundi. Moto akangami ba changeaka kaka ba kombo. Lundi de 14h à 18h. Marathon et soko boxe de Ninyango wana de Yesu. Et mardi wana ouais lundi banda tongo soko tini Ninyango wana intercession et soko Ninyango. Mercredi wana louange et adoration. Mais bateau basé ko uta louange et adoration ba oluka kwanga ba oluka kikedi. Lo sambo nini ali olobi shira kara bondo soko lobi amen otondi lo sambo nini kosili saka nzala mboka nini bakanga miso basambeli tamolai tango balobi amen ba immeuble eboti te mboka yoso se développaka na mosala banzelele baye na mosala toyebi biloko bino interessaka bino te mpo ya bino eze émission ya impuissance sexuelle moto alingi akoma pakasa likwa moto wana bajara be mission na bino mais toze na mposa mboka epusana toze na mposa nzala esila nzala ekosila na losambo te na kolona Muse Kabila alobaka yango mokonzi akozalaka kimia te soko monguna ali monguna mosusu te monguna kaka nzala na libumbu ba difficulté nini bokutani nango ko encadrer ko sangisa bilenge loposopembe a piéja bilenge oyo yoso zero kwa kwiti yango eze kati na bilenge ba kwiti ya ba sorte yoso na mona ka masanga mosusu couleur nango eze soko rose masanga mosusu ya violet couleur ba katafal mais yoso wana kwiti na secteur na bino bokutani na makokoso na bilenge oyo boze ko encadrer to bino eze facile boyokani ya malonga mosale ekenda liboso matolo mingi mopanisa ngo pe soma loba okuta peka ba difficulté ya ebele kotisa moto makanisi ya mosala surtout ya biso ya bilanga oyo na ba jeune eza penza facile parce que ba uti nanu na besika ba na bambiasa makasi ya ba samedi fo bakende boye vendredi fo bakende mai boye oyebi seke te wana nanu te kota na kati ya mosala oyo surtout ya bilanga eza facile eza facile
azomona kokota na potopoto na kosala boye na kozongisa boye donc azomona ngo eza eloko moko teti ya gênant quoi azomona eloko moko loko ya salité mais okomisa mutu ti amonake alinga mosala yango pasala yango en tout cas eza facile nyonso ezali mpe badifficulté mosusu mpe soki na eteni ya mabele koluka kotanza so koluka koétudie mabele koyebaki mabele oyo ekosimba na nini fo koluka kolamba yango lolenge nini mpo babilona esimba ezalaki badifficulté tokutanaki nango ya makasi te mpe na badifficulté financière te mpe badifficulté financière mpo tosala na bapropre fort na biso mais quand même malembe ezosimbana ya mpasi ezali ke l'état na biso aza kofavorize babiloko oyo eza kobebisa tala ndenge baflat hotel etondi tala ndenge baeglise etondi tokoki te kosambela mais mosala eleka losambo na ebele yango nde kosalaki biso tomata mboka na biso makambo emonana ya malonga batondisi babar ebele na aveni mbokotata na 4-5 bar baeglise kutu koloba te soki mpo na nga kutu biloko nyonso ebongwanga te bacentre de formation ekomata bacentre de formation mpo na bilenge ekozala malamu mingi bomonake babilenge bakochange façon na bango ya komonela makambo mpo lelo ekomi bayeli biso distraction na baforme tout leta mpe asunga biso babiloko wana ezobebisa jeunesse ekotawa te soki ba-occ banani bazolekisa biloko wana eza koboma jeunesse congolaise ça sert à quoi kolia bambongo wana ya bataxe wana ntango toute une génération eza na danger biso bilenge tokoremplace bango lobi batala jeunesse omutu atemi na nzela azolala kaka ye moko mutu avandi na kiti azonimba kaka ye moko mpo na nini eza melaki aza kuna te mosusu aza na awa na kongo makanisi nese ekoma soki na chine soki na wapi azobeta bino azola chine ma azala tikala ata kokenda ngo mpo na nini bimelamela biliali ya oyo tozo okende teni ya bana basi lolenge moko distraction komi kaka kobwaka bana kozwa bazemi na desordre alata biloko eze kospose nzoto mpo na nini distraction ezali na biloko oyo baza kokotila biso soki ekoti nango te bazomona yango te bakomela yango ndenge nini bakolia yango ndenge nini bakosalela yango ndenge nini lokola bazomona yango bazosalela yango mutu oyo aza kaka na pouvoir ya kolongola biloko wana nyonso emonaka te mpe yaka te eza kaka leta ye leta azala na souci ya jeunesse congolaise lelo teyebiki kochange bato eza facile te mais biloko oyo ezosalaka bato yango mpe bazala na malolenge wana ifo koekarte yango koloba teke bakopesa biso ya mbargo dima na mbargo mpo ezobebisa génération ya mboka na yo esalaka biso mpenza mpasi mopandisi yango tolingaa mpenza kolobela mpe esteni wana te mpo etushaka biso te mais il faut toloba mpo soko tolobi te nani ya kolobela mboka oyo lelo c'est vrai topusa na kosukisa manaka na biso mais lelo badevia jeunesse bokuti kosimba secteur ya bilenge basi lelo mwasi azali koyoka soni ateka bitabe na motu mwasi azali koyoka soni kosala bilanga e asimba kutu kongo te mwasi apréféré aplake manzaka akenda komiteka ozali koleka na coin moko mwasi azali kotuna yo papa omata punda te yo punda yango ye nde cheval kichi ayoki soni koteka mangolo oyo ayoki soni mayoki soni te komiteka 6500 francs à discuter atala te mécanicien na mafuta ya frein na nzoto maso auti kobalola béton apia ye 3000 francs bakei bakuzu ekoma partout tobendi mpenza suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo secteur wana oze mama oze nengwa oze mwasi outi kosimba kote ya basi okoloba nini na mwasi oyo ayoki soni kotia bassin ya mapa na motu mayoki soni te koteka nzoto na yo eze sacré oyo lobi mpa koki abimisa mokonzi moko ya monene na mboka oyo ayoki soni te azali komiteka gratuitement okoloba nini lokola obei na nzelele mwasi azali te mobali azali te okoloba nini mpe na bilenge mibali oyo lelo azwai katalisera motuka meri bombe alali mikolo misato mikolo mine asituki akomi na retard 4 jours na bombono na ye bino banzelele bozali koregroupe basi mpe babali mpo basala mosala ya ntina oyo ekobota ntombwa ya mboka oyo ekotombola nkita ya mboka tokomi na suka
maloba omboka matondo mingi ndeko mopanisa mpesa biso maloba makambo malamu ezwaka kaka monga mokie osepeli makasi ndenge boyendi biso oloba na bandeko bilenge basi balobi mwasi azali talo biso nde tobotaka biso bamama ntango oza kobebisa nzoto na yo oyebaki oza kobebisa bomoi ya bato ebele fo oluka kosala makambo oyo eza très important mwasi aza moto oyo atombolaka nkita esika nyonso akendaka mwasi aza moto ya koki komisambwisa te koteka nzoto na yo te mpo na mwa mbongo moko ya mokie kokaba nzoto na yo te mpo na makambo moko ezanga ntina mikotisa na mosala babi mosala zoba eza te mosala nyonso koki kopesa makoki ekozwi yango me mosala yango te oyo ezangi ntina mosala yango te nde koteka nzoto tia malala na yo na motu tia pondu na motu koyoka soni te soki omoniki wana kokoka te kota te na bacentre de formation nyonso eza parmi baprojet na biso mpe ekinzelele lokola makoki ezalaki nano te tobandaki na kolona makoki wana tokozwa te tokosimba mpe na basecteur mosusu bakolakisa bandeko mpe misala nyonso yape ezaka na kati ekinzelele luka mosala oyo ekosunga yo na lolenge ya malamu oyo ekopesa yo lokumu na yo bomama teke mosala oyo ekokitisa yo mpe efingisa bamama yebaki soki bafingi mama moko esika yo mwasi ozali okogene toza bamama oyo tokopesa lokumu na mwasi teke oyo tokopesa soni makasi mpe lisusu na bandeko nyonso tokoloba tokota na kati ya mosala parceke mosala zoba eza te soki tokota kati ya mosala tokomonake mboka na biso ekotombwama kosala kaka te leta sala yo moko mpe kokosala kobanda na lopango na bimi na veni na quartier na commune na ville na province ekei na bacontinent tokota na kati ya mosala tolongwa na badistraction inutile tolongwa na mama oyo ezanga ntina mabine ezanga ntina molato ezanga ntina kolia mpe komela oyo ezanga ntina tolongwa nango tosala plus makambo oyo ezaki ekotonga biso mpe ekosalela mosala oyo ekomonana na miso ya bato na lolenge moko ya malamu mpona bosukisi tosepeli mpenza na émission makasi na lolenge mopalisango oyambi biso tosepeli makasi elongo na ovan mo télévision mobimba topesi bongo longonia kobanda na pg mpe na bakambi banso mpe basali nyonso na kati ya ovan mo télévision tosepeli mpenza makasi na émission me na bato mpe bajoeli bakoya kolanda biso soko bakoluka kocontacte bantelele sofre nazali kobanga mpo adage moko lobi la main qui donne ce seul qui dirige soko bato mboka na biso yaka ndenge wana soko kaka bato mo baye neti basunga bino moni o fo botiaka drapeau ya parti politique na biso mpo nyonso ya mboka oyo eze politize bakoma kopolitize na bibembe ya bato aye matanga ya bato malingi nde kozali kolela wana drapeau bendele moko epepaka ya parti politique na bango na nsima soko bato moko basepeli basoutenir bantelele bakobenga na nimero nime soko mpe balingi botia lisusu drapeau na bango na nsima po esunga misala na bino ndenge emesani mabina ya mboka na biso ndenge ekoma kokende mpona kocontacte biso banzelele tozali bongo na centre ya kotuka papa na pambuzi vila na région africain kotuka soki boyeba kotuka biso banzelele banimero ya telefone mpe ezali obengi biso na 089 71 67 729 089 65 71 727 Tobandeli 089 71 67 729 to numéro mususu 090 65 71 727 wana soko bengi biso boye soki boye ne tokosolola tokotalisa bino nini na nini esengeli po soutenir biso tokoyoka bango pe tokoyeba nini tokosala baya babanga na bango te idéologie oyo eza idéologie moko ya malamu baya basoutenir idéologie oyo bakomonaki ekotombola mpenza nkita ya mboka na biso mpona nini te ya baningi sobele suka ya bisanga tobendi mpenza suka ya manaka ya biso bolandi nengwa bolandi ndeko mwasi sofre ntango eyalaki biso moke me tolobi soko eze mbala liboso eze mbala ya suka te bapesi numero ya contact oyo azwaki biso na katikati toyambaki bongo nengwa dondo mama ya bantelele banani nde bantelele
basi babali oyo basangani oyo basosoli ete bakobomaka nzala na milona esengeli bato basala mpona kotombola kita ya mboka esengeli bato basala mpo ya bolamu na bango balongwi nano na distraction balongwi na ino na kolia pe komela balongwi na ino na maye mazangi ntina ye esengeli lelo jeunesse africaine tala suka ya manaka na biso ya mokolo mwa lelo mingi ya kolobeza ete bobengi na banimero wana mpo ya mituna ye tolobeli awa te bokozwa bango moko bakoyeba kopesa bongo biyano bolandaki biso lolenge elongo bani bozongisi matondo na tata kwaku ya kala autrement dit image bango te bazalaki kuna na nsima ya matalatala ya mokolo mwa lelo mpo nini te ndeko ngala nzumbu 9 lumière kuna na eteni ya montage pérégie final biso tolobi kimia ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani mbala ya sima na manaka isusu matondo moino azana pati ego azakondima pati nete ego oyo pati ego Azakondima